Yangona ponananga amida. Ata Thompson etokolia. Ata Bikedi toko tondo. Ata Maya Pamba toko mela. Yezu kutu mwana ya Nzambe. Babota ina ndako ya mpate. Kasi mukili oyo ya bango. Likolo na se ya tata na ye. Kamwave. Oh makambo mama. Wana za makasi mingi tena koyemba me. Na sepra mingi. Bolinga divers, Google divers, nengeni divers. Alors Google aussi la bino divers. Tala titre kitoko na tie libino titre moko soki otanga ngo comprendre likamuni na ngina loba na komi Ali ya Piana et Cindy Agbepa. Deux couples aux abois. Nzambe mokili oyo kozala na vie ya bastar ezali passe. Nakanisi biso ba téléspectateur, biso ba suiviste, bato tolandaka mingi makambo elekaka pa ba star. Esengela biso tozala lokola ba supporter ya football te. C'est-à-dire ba supporter ya football ba mitiaka na esika ba joueur. Ke soki ezaki ngai nde na tie biango. Soki ezaki ngai nde na betie feinte na dribbler na l'équipe boy kano ba le koti. To mitiaka na esika ba supporter ya football te. Eza mabe mingi. Eza très dangereux. Tomitiaka ne sika na biso etant que bateau bazali na bon moto baza ko vivre le rôle bateau nyonso to ba ko sala discernement na makambo ya bateau. Ces derniers temps na soka vraiment tenté à Rolanda ba polémique ya ba chroniqueur hein ba polémique ya ba chroniqueur belé mais ezoyela kanga yango moko ezoyela kanga na bibo loko ezoya na tanga kango na supprimer kango. Vraiment il y a ce qui ming. Na seki parce que ba vidéo à ba chroniqueur ça prend 1 heure du temps, parfois 1 heure 10 minutes. Na ko vendre 1 heure 10 minutes c'était pour na une émission il y a divers donc c'est beaucoup. Tant on les a mingi pour nga émission normalement 20 minutes. Émission normalement où ils ont divers 20 minutes, vous salez plusieurs séquences, vous l'exiango mbango esili, vous créez essentiel après vous salez conclusion na suka. Émission esili na nga sala ba émission na zo attend mingete juste 30 minutes je vous fais une émission ya munene sur opération na moto musu il vous fera plus ou moins 2 heures du temps. 2 heures du temps sur na pesu émission moko na bibo thématique na biso alelo ezali basé sur boy sujet yango yo action. Au moment na introduction à pamba au leba tout déjà 15 minutes. Tant ozo zonga boy na développement au leba tout 1 heure du temps. Nangonga conclusion donc déjà 2 heures du temps au boumiongo pour une émission moko ya muke il y a une demi-heure na salaka. Alors il faut aux ala vraiment très professionnel, c'est hyper important. Poto banda Milou na biso ya lelo na pesi bino mbote na bino Jean-Louis Kasigwa na pesi mbote avocat Bessa na pesi mbote Richard Mayemba depuis Calgary na pesi mbote Edouard Ikwa balobi Charma Bilele azana terrain Charma Bilele na kati ya Marseille donc kitoko a trop Roger Silambanza bambote no ya trop Edouard Ikwa le procureur balobi le procureur Edouard Ikwa bambote no ya trop balma mingi na pesi bambote tena banu pesa na ndo sélectionnera na opesa buza tellement belé na pesi bino nyonso bambote bazwili baku ya kolanda ngai na kati ya États-Unis balianga ndo mokili mobimba Pasteur Joël Konde bambote na bino atro bakote kuna bino batu bozwili baku ya kolanda ngai prêtre Shrek ndundu bambote no atro yoza mutu ya engundu kamonene oza na kati ya nzela bambote atro za kolanda Google toujours en connexion. Titre nangezali Ali ya Piana et Cindy Agbepa. Deux couples oyo ezali à la une des infos ces derniers temps. Oyo zana bezi ya makasi na actualité nyonso ya bastar ezali deux couples wana. Koto yo bozana Ali ya Piana, koto yo bozali na Cindy Agbepa. Batebele bazolo bo Cindy Leker ayaki lokola domestique ayaki lokola mwana musala lelo abotoli libala bato
il faut boter la contexte ya libala ya Koffi Olomide. Koffi Olomide to tiama ina monoko te, to loba vraiment makambo ndenge eza na bosolo. Koffi Olomide atikala kozana mukanda ya France te. Azalaka na carte provisoire ya ba étudiant na Suisse, na France atikala kozana mukanda te. Koffi Olomide n'a jamais vécu la France à l'époque. Il était en Suisse. Mamunio salobago na tanga na Monaco na tanga eza makamba lokuta. Eza makambo ya lokuta. Vers début à 1980, vers début à des années 80, bana pigeon pire vient nga mutubele Santos na pesi ombote. Njibou de Nazareth na pesi ombote bana mai. Avenue des Antennes, avenue ya Mbozo Nkodia. Na sekuna mutubele Santos na katikati Mama Poto. Mama Poto oyo kaka oyo bazali na boulangerie ya Mama Poto bazali ba congolaise ya Brazzaville, bazali ba movila ba Congo ya côté ya frontière ya Kabinda, baza batu ya Point Noir mais côté ya frontière ya Kabinda ba movila. Do bazalo kwa ba manyanga na bango kuna ya côté kuna, ba bango babenga ba movila, ba mvila ba côté kuna, bango ba uta côté kuna. Mama Poto, elle n'a jamais été quinoise, elle n'a jamais été congolaise ya Congo Kinshasa, ni Mama Nguli o azana Brazzaville, mwana na ye ya misato. Aya libala wana azwaki yango juste na côté na biso ya Congo Kinshasa vers Mwanda, parce que mobali na ye pa papa bana na ye, mais mobali o ya bana ki ya mibale, parce que tanga yaka libala yaka na bana misato, entre autres Nguli azalaka parmi bana na ye. Nguli wana pe ayana bana misato, donc ayana bana misato plus bakoko misato, ndenge ayaka libala pa ya pire vie na biso moko boye Poto Galou azalaka pe mutuchi cousin ya ba Kengwa Dondo. Bango bazaki ba tucho ba neko sala na ba société pétrolière Chevron, société ba Marmara, ba mama na ba George Bush, Marmara Chevron à l'époque. Nde bisika ba ekutana ba mama Poto bazo sala ba business ba côté kuna ba kutani a sepeline a balie ayenda ina Kinshasa. Type wana déjà na époque à Mobutu déjà azalaki na ba azaki déjà mutu munene na ba service ebele. Bango mutu bazwa initiative ya kwa kotia Mercedes na Kinshasa, marché ya Mercedes. Bango batu wana ba Rwanda wana type wana kumne yaki Poto Galou ayiko koma PDG à STK à l'époque. Tiba ayiko sala boulangerie wana avec la complicité ya société moko boy Argo ya ba grec basali boulangerie wana, mais ça déjà vendu ba tekango déjà. Alors Mama Poto à l'époque parlait que lingale tengama na munoko tuba na munoko na bango kikongo na bango côté kuna. Nde ayeko kutana na mama ya ba Koffi Olomide azo sala restauration na Oshwe. Bisika Koffi Olomide atia nini na ya répétition, salle nini centre social na ya ba répétition na ye, siège na ye. Po mama Koffi Olomide po nini azwaki na Oshwe, parce que Oshwe mobimba wana à l'époque ezalaki milliers ya ba Sénégalais, ba Maliens, ba Nigériens à l'époque. Siko ya ba nego sala cuisine ya West Afrique. Donc a gagné ki clientèle nyonso parti wana. Batu ba utaka ba Victoire, ba yaka wana ba Mpozo, ba Mateba, ba Mwanda, ba Zwawu, ba Vista, ba yaka wana kolia pa ya mama na Koffi Olomide. Alors mama wana, Mama Poto azalaka na anniversaire na ye, azoluka mama moko ya solo akoki kosalela ye cuisine ya ba West Africain. Nde ba yeko désigner mama na Koffi Olomide. Tanga kei ba beki loboko boy, po Mama Poto azaki intéressé abi, mais mwana nga lukaka moto alambela ye ba biloko boy. Abi mwana yo zaka na mwana abi mwana nga zaka na Congo Brazzaville bala président ngambo kuna Sassou. Nde bisika Mama Poto ayegozwa mama na Koffi Olomide amemie kuna. Tanka ba komi boye Nguli amoni mama na Koffi Olomide ninga lataki maputa ya décalé, c'est-à-dire moko mati boye moko kitina se envié. Mama na Koffi Olomide komi modéliste
ya mwasi ya Sassou Nguesso nazolo banabino vers des années 80. Si Koffi Olomide akopesa merci na ndenga kenda poto a remexaka mama nete po alobaka ngo mingi mama nanga asala nyonso pona kende poto te lobaka nguli parce que mama no ake poto ali boso pa ya nguli mutatindi na poto deuxième liste ayoko tia yo ponini tango sikoyo basaleli nguli biloko kitoko alobi fubo ya penda na présidence tolongole kipo ya kala ebi kolamba te toti ekipe ya sika oyo kaka Koffi Olomide alobaka bino ba mama 100 kilo ba mama oshwe mama ya ba Koffi Olomide tanga zo Kinshasa ke na bato mobimba ba mera oshwe Vista Mateba Masimanimba ba mama ona pe ba mema bana na bango basi ba bala bango nyonso na ba généraux na ba colonel. L'histoire a commencé comme ça. Koffi Olomide faisait la musique depuis longtemps. Moi j'ai connu Koffi Olomide, j'avais juste 9 ans. J'ai connu Koffi Olomide, j'avais juste 9 ans. Le on a 50 ans, donc on a Koffi Olomide, tout ça, on a 13 ans ou 14 ans. C'est un grand frère. Vous comprenez? Donc j'ai connu Koffi Olomide, j'étais très jeune. Et puis Koffi Olomide a répété na 3 musiciens. Type moi comme Negin Simba, a obété la batterie, drum et battier, Kazia Masanga, Nzeta Kombo, a obété les drums. Redi a Misika Robomona Gawana. Redi a Miss na Yemoko Koffi Olomide, ils étaient que 3. Biso yeba Nzembo Koffi Olomide kala, na nukutu a sali quartier la tente. Na komina Kinshasa wana bana nyonso, bana kabambar. Bana kitega na ingina ba master bele ba kote kuna ba Wilma ba nani oyo misto yo swing o misto abeta na Vita Club ba ngala mulume ba joueur bele ya Vita Club ba ba mister nga chiki ba lukusa ba te bele na ingina ba mister bele ti lelo bazana bomoi ba yebi histoire, ils peuvent raconter l'histoire et cette histoire était à gomema soki boy. Et à cette époque-là, Koffi Olomide était jeune, à ça qui déjà père de famille. C'est pour cela, moi ça me fait rire. Koffi Olomide a beaucoup d'enfants. Koffi na niveau ya bana, il est derrière Taboulé. Koffi peut avoir dans les 60 enfants. Ça, je vous dis vrai. Mais je ne sais pas pourquoi à monopoliser la liste Moko Boyabana na yo Didi Stone, o Del Pirlo, mais non, Koffi Olomide a des enfants na ba koko. Bana na ba koko soka tandi ba koko newa, vous allez ouvrir la bouche. Moi j'ai connu Koffi Olomide très jeune, azana mande fouté. Azana tali titi moko ya mande fouté. Kombo ya Rambo biso mutopesa e kombo na Rambo na 1985. Kombo ya Rambo biso mutopesa e kombo ya Rambo. Azalaka na oncle ne moko na boseli kombo na ye. Azalaki ko sala na ciné moko boza na sima Bekatef, ciné Vista. Ciné ata na boseli una ba ciné on ça fait longtemps. Na sima ya na victoire na sima ya Bekatef. Ciné moko ezalaki wana. Noko na ba nego sala wana. Siko biso film yana Rambo ebimi biso okendaka na tike to kotaka te batu baleki mingi to bana mike to kendaka to kotaka te jour moka boye to ye tozo lela sikoyo oncle wana to telema ta ko telema alingi te po ezaki boye descente boye boye bo telema te bo ko empêcher lancement ya vidéo mituna bino mona na tableau kuna mkomo to yeka boye Koffi Olomide na nzambala ne ya kizoba zoba taba bouton elongi. Oh petit beaucoup de le 6e jour de kota kaka ah boya pour azubiso na maboko akoti biso a Rambo action asalagi ezaki lo action moko ya Rambo ninga kendaki ko libérer ba prisonnier américain na Vietnam biso muto baptisé kombo ya Rambo pona yoka kaloba makambe belé na Rambo ngai Rambo ya lobaka c'est pas Rambo ya musique. Ezali Rambo ya action à salaka pour ko percer nzela akota biso na kata cinéma. Il est conscient. Ce Léon a coutene na expliquer na opese ba détail nyos. Be événement na ba date na ba période.
ngana na bongo moko lo wa éléphant Kofi Olomide a poto luka vina il n'a jamais étudié atanga na école ni o Kofi Olomide a ba diplôme belé o Kofi Olomide boy ba diplôme ni Kofi Olomide atangi ba étude na Kisangani a ko silisa na Lembao a eu diplôme d'état na mais il n'a pas allé très loin. Il n'a pas allé très loin. Tout ceux qui ont na magamba Kofi Olomide a connu plusieurs femmes, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants batu ba ebiete. Batu bazo mona Kofi Olomide Kofi Ali et Kofi Savana na Ali. Est-ce que libala Ali ezaki libala? Libala wana ya Ali ezalaka vraiment libala d'après vous? Ezaki libala te parce que Kofi Olomide quand il venait en Europe avant, il n'avait pas de papier. Siko azoya pa pirifié moko boy Liberté Bangana. Liberté Bangana zalagi un intellectuel congolais a silisi na grande école ya SAS. Des rares congolais babima na grande école ya SAS en France. Liberté Bangana. Liberté Bangana tanga zoya na kini kala pour azalagi déjà directeur ya management ya société Café Coton. Où est ça la belle chemise française. À l'époque, tanga zoya na kini azo memela ba vie balondala. Azo memela bango ba chemise ya ba bouton à machette. C'est par là que Kofi Olomide a fait connaissance avec Liberté. Quand Kofi venait en Europe ici, a commis ko kende ko vanda pa Liberté Bangana. Bisika ke kutana na Alia. Bisika ake kutana na Alia. Afuka melivie wana bibe michola onani. Ay petit yewana azana yena motote yewana. Mutapesa ye pasi wana ya Alia eza Liberté Bangana. Ve sakufa ekokota na banzela moko ya mystique ba musicien ko kababa mbongo ve azaki mutu poser ayokota na ba désordre moko ti yake kufa na kini. Muto ya apesa Kofi Olomide passe en or wana ya Alia, il s'appelle Liberté Bangana. Mais ezaki libala moko avec intérêt. Intérêt liboso c'était le papier. Deuxième intérêt c'était le sexe. Le reste Kofi ne calcule pas. Kofi soki ba pesaka mutu médaille. Arosa pena ba médaille d'or ya makamba basi. Beauté à moi si pas Kofi Olomide ça lui dit rien. C'est pas la beauté, ce n'est pas le corps qui intéresse Kofi Olomide. Kofi Olomide ce qui lui intéresse sur une femme, c'est le sexe. Parfois mbongo na yope. Kofi Olomide pas zo basi mbongo. Ami bali oteke o abimisaka mbongo pesa moste azwaka pe basi mbongo. Sikoyo esi azoba mikanda na ye ti omoni abundani ya 10 ans mbala moko tanga 10 ans sengi nationalité ba pesi nationalité française pour se débarrasser na lié comme ateke ngam na pesa mikanda okotala mbalo soko renouveler wa te. Il était malin mona poto kala Kofi Olomide ye poto akute na bani arkosi bino we bi angote Kofi Olomide ye poto akute na bani arkosi ya wana poto mwana poto ya kala ya bani 80 Kofi Olomide boka satega ye poto lelo te atanga na ye na poto te masolo nyonso ye moka fabrika yango afandaka na Suisse asalaka mo ba formation ya mike ya guitare ba musique ba nini na Suisse yango ba pesaka ye séjour provisoire Kofi Olomide tia banako ya France abana ova na Suisse tuna mwana Suisse nyonso aza parisien kala mikilista kala webiso ke Kofi Olomide abana ova na France te ni na Belgique avanda ni na Suisse. Et grâce isusu ya maman Nguli à travers maman Antoinette, à travers maman Poto nde omoni akomo mema bandeko na ye amemi grand frère ba petit frère ba petite sœur maman wana ga Congolais à Brazzaville mutasala makamunyo so wana. Vous comprenez? Bon berer musu Kofi asala pe na famille wana na obetela bino ngote wana za na bilo pamba yaka na wana mutunyo so ako commettre berer bisiga recherche eza mingi ozomona oyebi sani ya loso soki eza munene mingi ko isaka loso tangu nyonso na mabele. C'est normal parce que quantité eza abondance. Donc berer musu Kofi asala kuna na famille wana ça ne sert à rien. Mais asala berer opene ko yiko sala rupture yena famille wana ya sasuba kabona libela mais bango bazana ngo batu moko likamweleki na 3 mois après ba bosani ake asengi pe bolimbisi ayembeli pe mama Nzembo
Mama pe abosani bakamati su moi paquet ba pesiye bongo kaka. Ba dérapage yaki na mingi na vie à Koffi Olomide. Mais sur le plan y a vie na ye amoureuse, Koffi n'était pas quelqu'un de stable. Ngara wolo ba ke muta ko pe sa stabilité na vie à Koffi Olomide s'appelle Cindy. Na si bo kamonga. Ngai nazoyebisa bino ke muto yo akoyiko komisa Koffi Olomide un bon parent, un bon mari s'appelle Cindy. Boza ko sous-estimer moi na wana mingi nazotala bino nazoseka. C'est une bonne femme. Elle a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. D'ailleurs, qualité na yesu na sali comparaison à titre d'opinion, hein, na ndenge na ngai ndenge na zomona. Soki na sali comparaison à qualité, elle a plus de qualité que Alia. Alia azali moins bavard, elle parle pas, très colérique. Alia aza moins bavard, alobara mingite, très colérique, et puis elle parle pas quand elle a quelque chose en toi au fond d'elle. Aza likambo noir oyebisote me akangeli okanda ya libela. Bon ba nzembo nyonso boka Koffi Olomide yembela ka Alia, ezaka pona okomisete, ezaka pona osenga en guise d'excuse, kosenga pardon. Alia so akangeli yo motema olimbisote. Et d'ailleurs yango yeko laksana divorce na yeke, non, elle peut faire ça. Mais soit zaki moi si muso, bana wana muso wana mibale, bazana miki hein. O muso azana 16 ans, muso azana na 12 ans. Bazana miki, soit zaki na motema bo mama. Mabeni yoso Koffi Olomide asali yako iko limbisa po eza mabe libosote. Ako iko limbisa, yobi ali aboyi Koffi Olomide combien de fois. Bimo kasi ko boya liboso angwana. Nzambe. Ali ana Koffi Olomide ezaki bolingo à distance. Bolingo moko ya distance, Koffi Olomide de plus en plus bon. Ali a beaucoup travaillé na vie à Koffi Olomide tiba comme ndako wana, Ali a aussi ses données. Hein? Ali a aussi ses données, boyebi vie à Koffi Olomide avant na Ali a bazaki na ndako nini. Tiba yo comme ndako malamu, makambe bele Ali a aussi a contribué na makambe bele. Mais Koffi Olomide a contribué aussi pour la réussite ya bana na ye. Là, il ne faut pas kokende na banzela mi bale misato. Koffi a beaucoup fait pour na lelo bana wana ba ye bana pe. Parce qu'avant bana wana basaiki na ba ki bana mike ba ye bana kite pour la toute première fois. Koffi a yembi bango na nzembo pe abengisi bango nyonso na poto ba ye Kinshasa alaksi bango na télévision. Odel Pirlo yeyo, Mourinho yeyo, nani yeyo, Didi Stone yeyo, batu ba nigo yeba. Voir même kuna ba Camerounais musu ba yebi na bana wana na ba Ivoirien mususu ba yebi bana wana. Donc c'est leur papa qui a tout fait pour bana wana basala wana. Mais ce qui Ali a repère de bolingona et c'est tout à fait normal. Ali n'a jamais été près de Koffi Olomide. Atikala na rozala pembeni ya Koffi Olomide te ata mukolo moko. Vous comprenez? Koffi Olomide ba pesier 10 ans. Atia sou makolo na ye na ndaku na ye te na France. Ayaka sou kotala bana te. Mais Ali a sorti moi si à malam. Elle allait dû prendre vraiment que ba vacances union soit minene. Mais elle est là à Kinshasa une semaine, yewana baluki ya songine na poto. Ah. Bon siko mikolo etikali na rolambela mobali fufu. Na rosela mobali makelele. Vous comprenez? Alors Koffi Olomide, ezaki mode de vie na ye. Oyoki alobi Didi Stone, Del Piro, boyebi sa maman alembeseke. Parce que ezaki azwaki déjà ba décision moko amabe. Salozonga parce que il plairait. Oya congé mobimba yete. Et Koffi Olomide écrivait des chansons. Abi atana bimi na zongi mutakotu na ngaite anga mawa. Tu vois, en lui, azaki déjà mutumoko désespéré. Et quand Koffi Olomide était désespéré, Cindy voyait les larmes de Koffi Olomide. Nangonga wana Cindy akomaki na arme moko très redoutable. C'était d'essuyer les larmes de Koffi Olomide au visage. Alors, arme à Cindy, et Zalaï Kaka, ce qu'Alia ne faisait pas. Et Cindy a commencé de le faire à Koffi Olomide. Azawana présente, à Rosela Foufou, à commencé Misape Makolo, à commencé Mokongo, Bilo Nyon Swana Mibali Nyon So Balukana Moki, Nanya Wigo Boya, Mutuya Bongo. Alors, Koffi Olomide, abandonné déjà comme Monissa,
ba point faible na vis-à-vis ya Alia que il est déjà amoureux. Ali ayebaki mi abane ko pesa tant à mon apenda ba preuve d'amour ya makasi et na ngonga wana ya zozela. Eh ben on va sali 15 ans. Ba sali 15 ans. Et surprise ya munene ezali. Bobengaka Sindi Leker mosekat abotakate et combat. Mais surprise ya munene yali na opesa bino lelo te. Bokoyo kaye mama mutazo benge mama bazo benga pe Kofi papa boloba mingi na mwana mwasi wana. C'est une bonne femme mais aza motea munene apetaka plomb pa pambate a supportaka malgré toi ko ina ye ko sala quelques 2-3 déclarations mais aza vraiment mutuya. Alors biloko wana nyo ya ba qualité Kofi Olomide alingaka bozomona eza ba qualité o Kofi Olomide alingaka. Donc okengela na musika est-ce que Sindi abongi na Kofi to abongi tenga na website bino Sindi abongi na Kofi. Et puis bobo sanate Kofi Olomide aza mobali moko ordinaire te, c'est une star. Bino bozo mone lo wa yaya moko quartier. Ah non. Non. Oh. Bozo mone lo wa yaya moko quartier asali moi mabe boye ko reprocher ye atike moi boye bobendi. Non. C'est une star. Et puis Kofi Olomide aza na vie à basité. Kofi Olomide aza na vie à basité, je vous dis vrai. Je vous dis vrai, Kofi Olomide aza c'est pas quelqu'un qui est entouré de femmes. Alingaka za na moi si moko ya kozwa soin na ye sili. Oh. Bon ça na ba musicien. Bo so boli boye ba mama musicien bo tuna Sylvie Mampata po ani akoma pasteur. Bo tunega question wana. Azarane na Facebook tangu news. Loba ma Sylvie Mampata koma pasteur ponani. Yo mtu akina ba boîte de nuit na yo ba biloko na yo zaki kasa mbongo so kota lokumu pe pai okoma pasteur pona nini. Réponse wana ko pesa bino et vous allez sur likola mutu ya Weranson ndebo ya comprendre via star et anini. Baza batu ordinaire te. Botia bango na ngwende na bango esengeli. Ya ona yebisi bino Kofi Olomide za mobali ya basité. Kofi Olomide loba il aime trop le sexe. Mais Kofi Olomide akoyi kozana basi mibale na ndako te misatu minete. Loko ba vena biso ba roshuro ba tabula bazaraki asapena na bandako 10 lelo ko lala wa lobi ko la ba lwambo ba ngina bandako ebele ba kabasele ba ngina bandako ebele basi ebele basi opena balike ba mama bana Kofi Olomide ne fait pas ça. C'est pas parce que a commis na Sindi ne boye ko moneza bolo mutu mabe mais non. Vous comprenez? C'est aussi un papa. Oyelo wana bobo sana ngote. C'est aussi une star. Oh, bino, parce que bino, au monico, na richesse mingi sur tout le plan, et comme ça rabattu un peu naïf. Tala Kofi Olomide a kende en Afrique du Sud. Bato bazo lukali doussou, ba sud-africain, bazo lukali doussou nilio ba ko monata, ata loboko na ya pamba. Oh, a kende na Soudan du Sud yao. Botala akeyo basaleli bomoni kuna bazulu nenge babini zekete bazulu babini zeke na aéroport ya Cape Town. Est-ce que bino esi bosela ya keya ndengwana ata ndenge boyambaka ba président na bino ba ye boyambi bango plein bosala na aéroport esi bosalela Kofi Olomide plein ndengwana mina bamboka musuba osela ye poni tozana ye omoni defa auto uti kozanga ye mawesili biso na mitema te pasi wane longwe biso te. Mais plus fort na yebisio que na Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, basala deuil national il y a 2 jours pour na matanga ya defao. Boy bien ngote. Ya ona yebisi bino que recherche l'équipe bino mingi, ya mboye bakaso moto ya na ngote. Bosana bozui mingi sur tout le plan. Bosana ba grand médecin, bosana ba professeur, éminent professeur à l'université, il suffit que mboka ane zo mana maboko ya moto malamu. Ici, il beaucoup aux États-Unis, beaucoup très puissant. Congo comme puissant. Vous avez le logo locate, nyoso bozara na déjà. Ozomona na Soudan, bazako yemba na lingala. Mutu nyoso linga yeba kaka moye la. Lo bingo lo banini, alo binini, lo biki toko. Kokengela na ngambo ya Jibempia na lelo ba ko beta ki chaka chaka. O Jibempia na akomi na lia.
D'abord, JB Mpiana, c'est pas un homme stable. Kofi Olomide qui est na stabilité à Bomoto Musika. JB Mpiana, c'est pas un homme stable na matière goutu ya bolingo. Kubeta masolote. Bola na banzembo ayembaka te. Bola na banzembo ayembaka te. Kofi Olomide a fait des déclarations abi banda abala alia. Est-ce qu'il a vu mbisa ya talisu? Na miso alia. Alia lobani. Ba danseuse ba loba ba sala ba déclaration. Oh, a violaka biso par consentement ou par consentement te wana etalingate. Est-ce que danseuse ni aya loba ke o Kofi Olomide bukanga minu nyonso yo. Kofi Olomide bukanga loboko yo. Kofi Olomide agumbanga mukongo boy. Bango nyonso kutu na yoka déclaration moko ya danseuse wabi bango nde babande ko kende luka Kofi Olomide. Pour le voir na quartier la te basaki une interdiction, ya ba chanteur ba bimana ba danseuse te. Donc bango ba munengi le seul homme oyo a ko trancher ba problème na bango ezalaka ye moko patron. Yango bango nde mutu bakotaka Kofi Olomide na circuit wana danseuse moko eko témoigner na toile. Donc JB Mpiana zana ye mobali moko stable te. JB Mpiana baboya na kana mida chiature. Azolela JB Mpiana azolela. Bande kune baluba basangani. Babi mwano to ko tige boyeta ko se suicide. To luka solution mbango. Bake kozwa Jekoko Mulumba. Jekoko yo azali vice gouverneur ya ville Kinshasa. Bake kozwa ye. Bayebisi Jekoko ndeko na yo akoki kokufa. Bo pese maboko. Jekoko akena libota na ye. Na libumu ya mama na ye. Azui petitière na ye ya mobimba. Baye basali libala na munoko mboka mbangu ba pesi JB. Abosa na makambo ya mida chature. JB Mpiana botisi ye mwana. Tant kaka JB Mpiana amoni mwasi aboti mabele kwei. Mukulu avanda kasuna ndaku ta komineka ka l'air. Mwasi akima na ndaku ye moko. Boye bien ngote. JB Mpiana zana ye mobali moko stable te na matière ya basi. Azana ye stable te. D'ailleurs ye kutu JB alingaka ne su banda amida kenda alingaka ne su makamba mwasi na ndaku te. Bon ali ya ndaku ya kota na ndaku ya JB Mpiana. JB na Kofi Olomide nani aza mobali stable na matière ya basi. Kofi Olomide to mona kata aboyana na ade. Aboyana alia. Mais azana mwasi na ndaku mikolo. Kombo na yesindi. Bongo JB Mpiana. Aza atana li kwashi moko boya muke o li kwashi na ngai yeyo. Aza. Bongo mutandengo na ndio ozomona mobali. JB azolanda 60. Bongo kasi aza mwana muke aobala mukoni na 100. Avana mwasi mukoni na 70. Boni quoi? JB Mpiana soki alia na opia yete. Aozwa soina yete. Bo pesa ye mwasi ya batu na makasi boy. O nzamba zo préparer lobi boye bien. Soki Kofi Olomide osenga bolimbi si bazonga ina mwasi na ye. Mwasi ndimba vana ba ona sindi. Po banaka la bazaka na bonga misatu. Boye bien ngoto boye bien ngote. Boye bien ngote ke bandaka la Kofi Olomide zaka na basi wana mibale koto ya Kinshasa sindi na poto alia. Boye bite. Botikala koyoka ndungu na kati. Ndungu ebimi kaka. Tango Kofi Olomide abandi kozwa ba décision azwela sindi ndaku na poto. Nde omoni makambo nyonso oyo e déclenché guerre ezali nango guerre de jalousie. Eza nango guerre de jalousie bo mitungisa mate. Oh. Eza guerre de jalousie na yebisi bino. Ali atikala kozana jalousie ya makasi bongo te. Ali atikala kosala ba video te, abwaka ba mbwakela. Mengambo Kofi Olomide bozomona za poser. Atika na koloba likamwa mabete pona mama bana na ye. Azane motema kokita. Meloko nga nazo condamner Kofi Olomide. Bolingo ba pesi na sindi mikolo yo. Bolukela ngo kombo pardon ba panja Vincent. Na moni ya nzuka Kofi Olomide azaka belombo. Nzambe na mama ke na mama yake. Oyebi mwasi
azana guna ya lingela mobali na ye. Namoni Kofi babongisi ye suki, babongisi ye mandefu wana tikaki lokola Kabila, babongisi yango bakitisi yango, akumulata na ba jogging, akumukima na mbango, akumukosala na sport, akumubina lokola mwana muke. Oh nzambe nga sindia za makambo na. Nzambe Tchabaker kuna video bakata ngote. No na ifsi bino sindia za makambo. Na kengeli Kofi nga bino. Koko yo to belela ki koko na Paris koko mobimba ye. Akoy mwana muke boy. Basi wa biko changer mibali bongo sikoy. Biso bazuzi ya barabara. Likambo to ebi mutuna makolote. Tozo yaka na liboka pilipili to tia pilipili ne siko to ebi mutuna makolote bola munini oyo sindi azomemela Kofi Olomide. Bokengela Kofi Olomide. Ozo mona pena na etamboli. Namona Kofi Olomide kala ba mvula ebela zo tambola bongo kwa mo elenge moko boy. Natali suki na inga bi oyo Kofi agwepa. Elongi ozo mona na ba rideau azalaki nango esili. Tumoni na ndako bazuya na défense na Paris. Ba bokilo ba uti Londres na ba noko bayaki. Sindia seli bango pondo polisola pondo babi défoité. Moi mwasi wana babi défoité. Soki bo tiki pendant 2 heures d'ité na cuisine na pondo tango bima boy. Bo fibi misapi. Balobi défoité. Pondo bo tikela ye. Batu ba uti Londres bayaki. Bango nyonso ka misapi boy na monoko guya pondo. Siko biloko nyonso wana ali asela kango Kofi te. Siko Sindia azo sela Kofi. Babribo kolobo o Kofi akangami na Munyama. Munyama ezali kaka bizaleli ya mwasi esaleli ya malamu pe bolingo ebele. Boete Alia a beaucoup d'intérêt. Arotika Kofi Olomide te. Ngamuna yebisi bino. Yatie musapi nanga. Alia arotika Kofi Olomide te. D'après tout, aza tata bana na yete. Aza tata bana na ye. Bino bozo mona lokwa likambo sika me biso to yebi kala deja bombanda isi ekota. Izamba liboso te. Domestique yanda kubabala yepa ya prince. Mwana kolo lupango abala domestique izamba liboso te. Amoni eloko moko ya motuya na kati ya nzoto ya mwasi. Namoni batu bakomobimisa ba photo akala ya Sindi. Bwebige mwasi avivaka na passé te. Mwasi avivaka na présent. Mwasi avivaka na passé te. Mwasi avivaka na présent. Ba photo akala wana Sindi mususu botala nde ya sika. Ya sika Sindi moko mafuta. Awo tambola mobali na mona kutu video moko na Kenya. Mobali ya botoli mwa telefone ya kengeli abi moto abenga kauka ka pa bloquer moto yo pa bloquer azongiseli mwasi telefone bazana complicité makasi ya mwasi pena komikitisa oyo bakongo babenga ka lozito. Alors biloko nyonso na tango Kofi Olomide azomona ngo azana bonheur te ponani azana bonheur te ponani sikoyo bozolinga bo mema Alia na makasi bondo kote na ndako azibe yo mo jibe afana kana basi nzambera ngai yo moni jibe esibo boyebi mvula boni depuis oyo mwasi na ye mususu wana Amida alonga na ndako wana petite sœur ya Sekoko akota na ndako wana bima boyebi ba mvula boni tozolanda ba 10 ans jibe mpiana n'a jamais mis une femme dans sa maison. Il vit qu'avec ses copains kende na ndako jibe okokuta ba ngwana ba tondani ba musicien ba petit na biso ba Santa Missine ba Rio bango bango chaque jour fête kolia komela ba masanga jibe mpiana ndako ne koma lokola centre culturel mama zalaka lisusu te soko lega longola sani po mutawa ko longola sate mera la lisusu te bongo mutande ngwana bongo pese kabamba na mwasi ande ngwana lokola Alia bino banga makambo te buzaka pena ko banga te. Et puis, Alia, quel que soit ma belle, qui a la Kofi, mais ça a des limites. Et là, on a beaucoup de choses. Quel que soit le dérapage, ça a des limites.
Koffi Olomide paza ba limite soka kengeli bo amoni bana amizongi sima mwa muke. Oyo bolingo sika ezaka lokwa masanga mbila. Bolingo sika ezaka lokwa masanga mbila. Sukali peso eleki mingi okoki kanga mbebo zoko wasukolo batemi sepema po sukali kanki ona misapi na mbebo ozoko wasukolo batemi ta omuno okoki kofunga mande bayebi nini eza na kati ya motema na yo. Eske Alia akoki kofana na jibe? Eske Sindi libala wana atikali mutu ya suka bobosana te lisese oyo bakulaka baloba mwana suka Alia Kamingi, ezaki ya bino ndeko Google, toujours en connexion. Le juge m'a posé une question. Idengo, c'est-tu ton infraction? L'outrage, c'est ton infraction. Mais moi, je lui ai répondu non. L'outrage, c'est pas mon infraction, mais plutôt c'est mon style artistique. Del 4, Idengo. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Emprisonnés par les politiciens escrocs. Emprisonnés par la dictature cachée. Emprisonné par la dépendance, emprisonné par les pays voisins, emprisonné par l'ignorance, nos pères des prisonniers, nos mamans des prisonnières, le président prisonnier. Emprisonné par ses accords, ce régime emprisonné, tous des prisonniers. Je suis un prisonnier. Oh, pays des prisonniers. Oh, 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 pays des prisonniers. Les plaignants sont invisibles chez nous. Les infirmiers emprisonnés ici chez nous. La justice elle est devenue cadavre chez nous. C'est l'argent reste les beaux juges ici chez nous. Les soldats emprisonnés chez nous. Les prêtres emprisonnés ici chez nous. Les pasteurs emprisonnés chez nous. La liberté emprisonnée ici chez nous. Les croyants emprisonnés chez nous. Les non-croyants emprisonnés ici chez nous. Tous des prisonniers chez nous. Je suis un prisonnier. Oh, 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 pays de prisonniers. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Delete, Kangwayo, Bahati. Vive Sound. Nous sommes dans un pays de prisonniers.